La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonjour la famille. Mbote bandeko nyonso obulandaka Xile Boteloa TV. Bonjour na bandako na bino mbote esika nyonso bozali. Bandeko nanga lelo toye na likambo ya concert ya papa na biso Mike Kalambai. Alors biso nyonso toyebi ke papa na biso Mike Kalambai azalaki na Zénith na ye lobi na Paris. Eza na mutu moko te oyo akoloba ke amonaki Zénith wana te biso nyonso toyebi histoire ya Zénith ya pasteur Mike Kalambai. Alors toyebi ebandeli, toyebi vraiment ebandeli nango ndenge ezalaki, toyebi koma makambo ebandeli kokende, ezaki kokende ka mbangu, ezaki kokende kaka boye, concert ekozala nile, penyela koloba, penyela kosala boye, concert elobamaki trop. Concert elobamaki trop. Alors eloko nini oyo ekomeli pasteur Mike Kalambai après concert na ye yango lelo Xile Boteloa TV aye kolobela. Bande soki botali na chaîne na biso ya Xile Nzao officiel bokomona ke totiaki intégralité nyonso ya concert eza kuna. Donc so bokoti na Xile Nzao bomona concert nyonso eza kuna. Donc banda e bandeli tisuka. Donc banda e bandeliti suka totiaki concert ya pasteur Mike Kalambai kuna. Donc soko lingo tala concert ya pasteur Mike Kalambai koma kaka Xile Nzao officiel oromone kobima wana otala concert ya pasteur Mike Kalambai e bandeliki no suka. Alors lelo toyo kolobela mingi eloko nini oyo ekomi tolobela yango nanu. Bande onanga toyebi kezalaki likamba boycott, ba boycotter concert, concert a pasteur Mike Kalambai ekomi na problème, penye la bimisi batuna ye, penye la lobby, penye la zongisi boy. Toyebi ke na ebandeli ezalaki bongo po balobaki ke concert ya pasteur Mike Kalambai ekoleka te. Wana évangile selon Peniel alobaki ke concert oyo ekoleka te. Pourquoi? Parce que pasteur Mike Kalambai azamabe, pasteur Mike Kalambai abebisa vina. Donc na parcours na bango ya kimwasi na mobali nde bavandaka wana mutu azalaka mabe ezaki kaka pasteur Mike Kalambai selon Peniel. Donc ye azalaki na ye mabe te. Alors yango ye alingaki même pas que concert oyo eleka na poto nde bomoni asalaki ba campagne o akokaya kosala po a déstabiliser concert ya papa ya bana na ye, o azoluka po na bana na ye bazala bien, o azoluka po na bana na ye batanga ba classe a bien, o azoluka po na bana na ye moko bazala na avenir a malamu. Mais Peniel alingaki donc abebisa concert ya papa ya bana na ye. Toye kolongwa na histoire wana tokoti na histoire ya Teddy Dizo. Bande onanga Teddy Dizo toyebi ke alongwa ke pa pasteur Moïse Mbiye. Toyokaka ba soupçon série o Teddy Dizo alongwaka. Toyokaka ba soupçon, toyokaka ba makambo ebele ke alongwe po akende kokota na majabu, ke majabu nde ba influencer pour kalongwa. Toyokaki ba bloku makambo ebimaki ebele. Nasir boye ba Teddy Dizo aza o ayemba nzembo ya nazo beta lisolo ya motema ayemba nzembo wana epa ya pasteur Moïse Mbiye ayemba nzembo wana Teddy Dizo. Alors Teddy Dizo ayembaki na concert ya pasteur Mike Kalambai et créé moi ba polémique na sur tolobela yango awa nyonso lelo na Xile Boteloa TV. Bande onanga soki ezambala no ya liboso koti na chaîne na biso, soki vraiment ezambala liboso au koti na Xile Boteloa TV. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez ka ndenge ezalaka. Donc to s'abonaka ou s'abonner tango kuta na chaîne na biso, tango kuta na émission oyo. En tout cas soki nzamba toucher motema na yo, au s'abonner, commenter,
partager. Ming na linga partage na bino, donc partager na Messenger, partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager partout et puis tindela bandeko lien batala bakota bayeba eloko nini oyo ezoleka. Ndeko nanga tango s'abonner ko bosa na te cliquer cloche ya notification et puis tango cliquer cloche ya notification ko bosa na te o aimer vidéo. Donc cliquer cloche ya notification pour que prochainement tango irsi bote la TV a relancer ba émission na ye oyamba yango esika nyonso oyo okozala. Bande ko soto lobito lobela likamba ya pasteur Mike Kalamba Zénith tomoni déjà Zénith échoué Zénith déjà déjà reçu, donc pasteur Mike Kalamba a reçu déjà na Zénith na ye a sali déjà plein à craquer. Donc parmi batubo bazo bima na internet bazo komaka Zénith yango ba rido bakati Zénith yango boye bake muta réserver nombre de places mutu soka sali réservation na ye a réservé pour 200 000 personnes, pour 100 000 personnes, pour 300 000 personnes, ça se passe comme ça. Ce que réservé espace pour 400 000 personnes, 300 000 personnes, 200 000 personnes, en ce moment-là, bako encadre. Donc, bako sale lo encadrement na place na o, babongise lo place na o, bien denge yo o réservé yango. Bato bakenda déjà ba concert na Zénith à Paris wana, même série o ba wera ba ngema babanda ko beta na ba Zénith wana, bato bakenda ba Zénith wana ba comprendre mangambonga na loba wana to répondre bato ba lobi ke pasteur Mike Kalamba asala ki na plainte bakalaki ba rideau ba place o bato bafana te bakalaki ba rideau. Non, soki bokoti na chaîne na biso irsi nza officiel bokoti bomona ke pasteur Mike Kalamba asala ki pepo botala intégralité mobimba ya concert ezakuna na sur vidéo on a teli bino mopandi na nga bomona ke ezaki plein par rapport ya ndenge to bande ko yokela, par rapport ya ndenge penye la sala ki ba propagande mabe, par rapport ya batunde ba bande ko banga. To s'attendait qui même pas na résultat oye. To s'attendait qui même pas na résultat oyo. S'attendait qui nangote. Mais nzambe koma abolingo asela abato basela kaye. Nzambe koma abolingo tala nzamba tala effectif abatute. Malgré pasteur Mike Kalamba aseli plein. Mais boye ba ke nzamba tala ka effectif ya batute. Po bolinga boya nango lokwa polémique que pasteur Moïse Mbi asala ki plein craquer pasteur Mike Kalamba asali ne plainte bande ko nzamba tala kana effectif te. Omoni polémique oboluke la pasteur Moïse Mbi na pasteur Mike Kalamba biso nde to mema ba charge wana. Biso nde to mema ba charge wana ngalo baka batu so ba sela nzambi batu mibale ba oyoka na te boutique la ba charge da bango moko biso to olanda bango to zo ko adorer kaka o asali mo adoration na to keto diembeli koto o adorer koto to keto diembeli koto boko ko yaka na bizelite ke comme na linga Moïse Mbi na ko solution pasteur Mike Kalamba te comme na zalaka pour pasteur Mike Kalamba na ko solution Moïse Mbi te erreur biso ba chrétien to sala yango wana. Pasteur Moïse Mbi ana ba cantique oyo efongola lola. Mike Kalamba ana ba cantique ko oyo efongola ka. Dona pasteur Mike na pasteur Moïse Mbi. Ba sa makama malamu otomona. Ce qui est caché derrière qui pasteur na bango, derrière carrière musicale na bango, ça nous regarde même pas. Et ota la bisoté. Oye eza ya kobomba na sima ki pasteur na bango. Na sima ki parcours musical na bango. Ezota la bisoté. Tozalaka wana te poto konda na baninga. Ezate que so pasteur Mike Kalamba, so pasteur Moïse Mbi asala ki plein. Na stade de martyr, bolinga pe bomona ka plein wana na Zénith. Non. Zénith te tonda ki to mona ke tonda ki. Mais bo comparer mouné na Zénith na mouné na stade te. Toze la pasteur Mike Kalamba na stade de martyr. Ce qui a ça la plainte kumi sinzambe. Ce qui peut ça la plainte kana bateau bako yawana. Arotea sa umalam. Ba yemba bako adorer pour nzambe. Ba osala l'adoration pour notre Dieu.
tolongola ba polémique na mamba nzambe. Omona mutu mobo aza mukolo aza mwana mukite mukolo penza. Mais aoke na ba publication ezanga tina bandi ko commenter ko finga. Ba Congolais ta balo ba Congo epumbwaka. Yana ba jour musu na confirmer ke mboka na biso epumbwaka. Tolingi polémique ata esika polémique ezate. Pasteur Mike Kalambai abeti concert selon ye. Deborah Lukalu abetaki concert selon ye. Pasteur Moïse Mbie abetaki concert selon ye. Ezander moko faire alekaka na stade. Ezander moko fali alekaka na stade. Ezander moko à l'époque, ya Marie Missamu alekaka na stade de martyr. C'est la même chose, ya Marie que son âme repose en paix. Bolingi pasteur Mike ngwaza alokwa ndeni. Bomoni pasteur Mike ndenga kondi. Ceux qui vont remarquer bomona que pasteur Mike Kalambai a kondi. So bo remarquer bomona que aza vraiment ya kokonda ala bongo te. Pasteur Mike a kondi. Pourquoi maramba concert oyo e condicié a komiti na niveau ke kofunda na justice a koma kiti na niveau ke kofunda pourquoi trop c'est trop azaki na ba souci na ye a dépensé beaucoup Madiabo dépensé mingi pona concert oyo et après ka botomo na likola Peniel Babo côté concert, non. Likola Peniel concert ezalate, non. Boebite ndenge nini muta souffrir, boebite ba sacrifice nini, abandonner bana na ye. Pona komi pesa pone lokoyo. Mais peuple congolais, non qui passe na live ozo mona ke batu bazo kota ka po ba finga. Bozo ngse yesu na mitema ko. Mutu na mutu asana ndenge na ye. Moïse Mbie abeta ki ona ndenge na ye. Mike Kalambai pale ki na ndenge na ba ope ba oleka pe na ba ndenge na bango. Bango nyoso ba ko sala ka ndenge moko te. Lelo to moni te dizo na concert à pasteur Mike Kalambai, oui. Eza parcours à musique. Et ça parcours à musique. Sindi le kera longwara pa nanyo pa koma pa kofile. Pa kofi mo pao. Sindi le kera yemba na ba Charles Mumbaya. Sindi le kera longwa ki pe koto aye koto. Bien sûr, vous en avez bien raison ya olobake. Madja vous fallait batinda te dizo asenga pardon et pas pasteur Moïse Mbie na magambeleka. Vous en avez bien raison. Ya oloba bongo. Mais mututa mutana shua na ye. Alongwa kikuna amuni ke simbi na ngote. Aye na ye koto. Ake pa mutu mususu te. Aye kake pa yande kwa musique. Eza problème te. Pasteur Moïse Mbie na Mike Kalambai baba ndeko. Bomona ki pasteur Moïse aleka ki na émission na ye. Aloba ki ke andi maka pasteur Mike Kalambai. Andi makaye alobaki ke no pasteur Mike Kalambai no pasteur Moïse Mbie alobaki andi mak avouaki na ye andi maka pasteur Mike Kalambai eza ndenge mona pasteur Mike Kalambai leloko akoki ko avouer ke alingaka pasteur Moïse Mbie bazalaka déjà na intimité moko boye bazalaka déjà ensemble alors musala esenga bakabwa na bakabwa wana bomoni Juju Bio Juju Bio Wana ye wana bomoni Juju Bio ba obayebi Juju Bio te Juju Bio ye Juju Bio o ya ngamo ya TikTok donc ye ngamo eloko pambe pana ye wana balinganaka eza musala bandeko soki toloba eza musala po tozwa pe exemple ya bato ebele soki toye na ka ya sila na Belleville tomona ke musala nde esenga bongo soki toye na ka ya Fere na Fali tomona ke musala nde esenga bongo so tomati toye pasteur Mike Kalambai na Moïse Mbie beaucoup comprendre que
eya musala nde esenga bango bazala boye musala nde esenga oyo asala na ndenge na ye po succès mata. Mais lelo pasteur Mike Kalamba aokoka te kosala pasteur Moïse Mbie mabe. To pasteur Moïse Mbie aokoka te kosala pasteur Mike Kalamba mabe. Aokoka te. Pona nini aokoka te po baza bandeko. Bazala ke sika moko bauta ke sika bandeko na otikela bien to landa na concert En tout cas na lobi mingi 14 minutes c'est beaucoup na lobi penza ebele to landa na nu concert ya pasteur Mike Kalamba. Bomone sika bati ba ridwana esika bato ba ofinga ke bato bazala ki te bato bazaki muke. Bandeko o paret. Bile bomonyango kin. Bomonyango stade des martyrs. O eza Paris. Eza Paris. Oh loba msu zenit no kota te msu ata concert a pambo no kota ngote no kenda concert te metala ndengo zoluba metala ndengo zo commenter oyibi likambo okomisi yango ya yo mena concert no kenda tate eya kitoko te bandeko iza kitoko te to soutenir ba œuvre mboka na biso ekende liboso e oza malamu bandeko na ngai en tout cas nazotikela bientôt landa na concert wana nga na bientôt suki awa en tout cas pasteur Mike Kalamba félicitations vraiment nzambe azwa lokumu nzambe vraiment azwa lokumu félicitations concert eleki kitoko tozalaki na live bandane bandeliti suka lobi concert vraiment eleki kitoko makasi mais comme conseil bakisa lisusu via prière pour on ne sait jamais Peniel a échoué na concert to ebité eloko nini o azobonga manango na ndenga makasi donc eloko nini oyo abonga manango penza makasi wana to ebité alors Peniel a échoué na concert mais côté mususu azobonga malisu pona makao mususu alors pasteur Mike Kalamba vraiment to senga kaka o bakisa lisusu donc matin na prière rendez-vous na stade de martyrs tozo la concert na biso ya Kinshasa ndenge eko zala. Merci na bato bolanda Irsil Botelo TV siko notiki la bino to landa pasteur Mike Kalamba. Alors ceux que zambala no ya liboso o koti na Irsil Botelo TV kande tolobaka o s'abonner, o commenter, o liker, o partager. Donc partagez ma image na biso partout, partagez na Facebook, partagez na Messenger tindela baninga lien, partagez na WhatsApp et ozala malamu mingi. Ngana bino tokutani à la prochaine occasion ceux qui Yesu azongite. Bisous, bye. On a 1800 personnes en ligne. On n'a pas été sur un passer belé voilà dans la live direct. Il y a un match ça la
live. Téléphone est à 2 pour comme les 5%. Merci, merci. Téléphone est comme déchargé. Téléphone est déchargé. Merci beaucoup mes amis. Nakati live, téléphone est comme à 5%. Téléphone est comme à 5%. Naïe Nangote. Mais on m'a dit une fois, même si t'es tombé, même si tu bois, j'appelle l'eau. Au niveau changer. Quoi? Quand tu culpabilises, quand t'es tout ça n'est pas de pas. Hey! Tout le monde! Tonton Belge n'a pas power nae, n'a pas luka air ane toto sale la. Na mona susu ete tolimwani. Merci, merci. Allô, Baba Momo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Concert est ici, presque. Bakali. Azan. Pardon, il y a 1000 et quelques personnes qui écartent. Merci, bon niveau. Allô. Il y a un gars qui a ta tête pour les communiquer. Allô.
Nous l'avons fait ensemble. Parce qu'on doit connaître le Seigneur pour nous-mêmes. Je n'ai jamais vu de toute ma vie un concert aussi combattu comme celui-ci. Que des balobis, que des bassalis, dans les gens ici. Mais malgré cela, vous l'avez. Écoute, merci énormément à tous les hommes de Dieu, le pasteur, pour qui j'ai un grand respect. Vous êtes très nombreux, je ne saurais pas vous citer nommément. Les hommes de Dieu, les apôtres, vous êtes venus de partout. Vous avez laissé vos églises pour nous apporter ce soutien. Vous êtes très nombreux, vous êtes très nombreux. Et parlez-moi de citer les autres, sinon je risque de ne pas citer les autres. Et moi, je te bénisse. Je risque de ne pas citer les autres, ce ne sera pas bien. Merci énormément. Paris, merci. Mais je voudrais aussi dire merci à une catégorie de personnes. Ce sont tous ces aînés. Ils sont très nombreux. Tous ces baobabs de la musique chrétienne qui nous ont frayé ce chemin. Si un jour, moi personnellement, j'ai eu le goût d'embrasser la chanson comme une carrière, c'est parce qu'il y a eu des aînés comme vous qui nous avaient précédés. J'ai vu Papa Kouma topé quelque part, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ah, Jacobé, tu les genoux. Sois béni, sois béni. Vous êtes très nombreux, que le Seigneur vous bénisse.
ekoki. Félicitations. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.